Mbote 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 mbote, bonjour bonjour, mbote na bino nyonso, bolinga maman Elia Nitu. Napesi bino mbote mingi, pe napesi bino merci mingi. Ndenge bo disposera ta na bino pona kotala ngai, to pe pona koyoka ngai. Tant na loba kibana bobenga ba maman bobenga ba papa. Merci beaucoup. Pona ba retour na bino, merci pona ba coup de fil na bino, merci pona ba message na bino nde bokomelaka ngai. Merci pour ete émission oyo ya préparé pour le mariage boyamba yango na motema moko na motema polele eza esengo mingi. Naza na posa to solola ndenge to mesana ko solola nga na bino. À chaque fois nayebisaka bino ke émission oyo ya préparé pour le mariage ezala pona kobebisa te kasi ezalaka nde pona kobongisa. Wa bino mama Elia ni tutango na yaka poto solo ezala poto bebisa te ezalaka pona tosala nini to bongisa. Po likambo nyonso tuna mokili ezala kaka na solution. Na yango na yeto solo susu mwa muke na bino par rapport ya ba retour o nazwi nakanisi bomoni mikolo yo ba émission mingi ezaki kaka kote ba papa mabe ya ba papa mabe ya ba papa ndenge ni mibali basalaka mibali aza na mwasi na ye na kati ya ndako atiki mwasi akikoluka mwasi mosusu tomoni Priska ndenge alati sapato ya bato mama ya Hollande malgré sapato yango ezosala pasi mais Priska alingi kotika te. Tomoni Axa Olangi ndenge alati sapato ya bato ya lesego mwasi oyo Afrique du Sud mais Axa alingi pe kotika chaussure yango te. Bapapa bayoki mingi bayoki mbela na bino bapapa bayoki kolela ya bamama bayoki baplainte ya bamama ya solo bapapa mingi bareconnaître mabe na bango mingi pe baboyi koreconnaître mabe na bango mingi pe batalisi nga mama Elia Nitu tala makambo po ekoma boye ebandaka boye. Alors nasengi na bino bandeko na ngai oyo botalaka nga nasengi ofungola matoyi malamu oyo ka makambo mama Nitu azosala nini aza koyebisa yo. Yo nalobaka tout le temps ke ndeko libala ebongaka na dialogue. Batu babongaka na dialogue. Dialogue na kati ya famille, dialogue entre papa na maman, dialogue entre mama na bana, dialogue entre papa na bana. Dialogue est très important na kati ya libota. Soki famille eza na dialogue te, on eza famille te, eza ba famille oyo evandaka malamu te. Soki famille eza na dialogue te, ebebisaka makambo ebele na kati ya vie. Pourquoi? Parce que mutu na mutu ayebi bosenga ya moninga na ye te. Mobali ayebi kovanda na mwasi te po ba dialoguer ensemble, mwasi ayebi kosenga mobali te po ba dialoguer ensemble, ba vanda baluka mwa compromis. Na kati ya mabala ndenge eza boye ba problème ezaka na ndenge na ndenge. Mwasi aza na makambo oyo azelaka pa ya mobali oyo abali ye. Mobali pe aza na ba besoin moko azelaka pa ya mwasi oyo ye abali. Naza kosola na bino bandeko na ngai ya basi ndenge nalobaki nazali deuxième mama na bino nalingi boyoka nga malamu ba émission yango tosali ebele to multiplier ntango nyonso toza komona kaka bamama bazoya koya na baplainte kaka mobali na nga boye mobali na nga sali boye mobali na nga sali boye nayeli bino sikoyo baréponse oyo ya bapapa mibali misato babengi nga mpona likambo moko. Mobali alobi mama Elia Nitu naye kotalisa yo mwasi na nga na kati ya ndako ndenge nini tovivaka na ye. Mwasi na nga na kati ya ndako mama Elia Nitu apesa nga su place na nga yaki mobali te. Kaka ndenge olobi ba mama ba aide soignante wana lokwa bamonaki baganyaka mbongo ebele koleka ba papa mpona bango bamonaka ke bango nde balati pantalon bakomi bamikonzi na kati ya ndako. Balingaka susu abi personnellement nazoba particulièrement mpona mwasi oyo yanga André. Mwasi na ngai mama Nitu alingaka koyokela ngai te. Mwasi na nga asalaka o motema na ye elingi atanga mobali soki na lobi omona azotianga libo atika ngai respect eza te. Nzoka toyebi ke mwasi il faut respecter mobali na ye mwasi fazala malamu na mobali balobi te ke mama soki oza kozwa 500 € de plus ke mobali na yo faut koma impoli envers mobali na yo. Mama Elia Nitu na kati ya ndako na nga mwasi na ngai alingaka musala ya butu aganye mingi mais atika nga mobali na malili. Tango tokoma ba 3h du matin mama nakomi ko frotter makolo nga mobali. Nakomi ko frotter makolo, nakomi ko kanga yango, nakomi ko tourner na gauche, nakomi ko tourner na droite. Pona nini? Parce que mwasi a préféré asala kaka musala ya butu aganye mbongo ebele. Aganye mbongo po acha ba makelemba na ye. Aganye mbongo po acha ba makelemba na ye. Ye mutu moko 5 associations a préféré à travailler mingi a gagné mbongo ebele po acha ba makelemba biloko ne association
naboyi yango te. Mama Nitu mwasi na nga na kati ya ndako posa ya nzoto loba ye ayoka yango sans tabou loba ye ayoka posa ya nzoto soki ye ayoki ya ye telemi wana nde mama Nitu mwasi akosala nini okomona bandi kotutanga muke muke abandi kotutanga muke muke tanga kotutanga boye mona biso pe tozaka faible uta jardin d'Eden tozaka na faiblesse wana tango Eva ute kosala bosoto na ye ekobo aye kolakisa biso mibali faiblesse na biso euta banda mokolo wana to resistaka te na makambo wana soki ye aza na posa ya kolia mama nga na kopesa ye bilei ne akolia mais soki nga naza na posa ya kolia mama akolinga te nasalaki mingi naza ya kolemba oyebi te nga nasalaki ebele nauti kosokipe na bamaladi kuna nasokipe susu na yo wana mama akolinga te omoni eloko nini mama etindaka biso mibali libanda surtout nga nakenda libanda mpona yango nalobela kaka papa André alobi nakenda libanda mpona mwasi na nga moto apusa ngai nakende komeka libanda nakende kolia libanda mama ya koyiba ezaka elengi ya koyiba ezaka na sentiment moko kokoyeba te mama kokomona ke ere nyonso tangu ye aza nga mobali na lali na mbetu ye mwasi ake na hôpital okovanda na mwasi oyebisi mwasi mama banda kosala ta na moi tozaka na butu nini yango eloko yango mpo olemba yango te ma papa banda tovanda 15 yango oyo eloko nini 15 yango banda tobalana banda tovanda oyo ekomi ntango koluka mbongo na sina boteli obana oyo ekomi ntango koluka mbongo mama naza mutu mai na makila ezali eloko nini eza kotina mama tokende kolingaka basa po ngai André mama naza koyebiso nalinga mwasi na Kinshasa nasalaka ne bolingo tina WhatsApp mama nakoma lokola moto aza kovivre na femme de nuit mpona nini mpona mwasi na ngai nakoma kovivre lokola moto avivre na femme de nuit mama Eliane oyebi basi ya Kinshasa tolingaka bango mpona nini tolingaka bango mpo bango baboyaka te mwasi ya Kinshasa naza koyebisa bino bamama bofungola matoyi bolanda nga malamu boyoka bamama oyo ezali papa André afungoli motema na ye alobi mpona nini bakendaka libanda mava tokota na place yango mpe ya kokende libanda nasola na moke na bamama bandeko na nga bamama biso basi tolingaka mbanda te tolingaka te mobali asala nini azola yo mbanda soki mobali azoli yo mbanda ekomaka motema pasi okomi komimona moke rien eloko nini etindi mobali ake libanda mpona nini ake libanda ake kosala nini ake kolinga libanda mpona nini ntango banda komipose bakestion mpona nini mama omitali mpe nanu yo moko bosenga ya nzoto ya papa na ya mama ezalaka ndenge moko te papa akoki kozala na semaine moko aza na posa kota bilanga na ye ata 5 fois ya solo bamama bazalaka penza na posa ya nzoto lokola bapapa te bazalaka penza ndenge moko te nzambe asala biso ndenge moko te na bapapa eza pe na bamama baza obsédé mais eza penza mingi te sikoyo tangu oza komona ki mobali akomi kokende yango nazobaki dialogue vandisa mobali na yo tuna mobali nanga mpona nini mikolo osimba nga lisusu te eloko nini ezosaka osimba nga lisusu te mais ka oyo ya papa André eza bongo te ka ya papa André eza ke ye moko mama alingaka basimba ye te soki ye biloko na ye nzoto etelemi ça va mais soki ndenge wana te mama kolinga te mpona nini ye azokende mosala papa André ayebisinga mama elia nitu bokoloba na bino mpona basi ya Kinshasa mama bokolemba asalinga nga na telefone nga bi papa ya solo na bi mama na beti peza nga bokoloba ti bokolemba mpona basi ya Kinshasa mama awa bamama poto musala mama osalaka na boyi te akovanda ata neti lelo akosoma babengi nga vacation nakie vacation nga wana nakie vacation bite moto ekotisaka mbongo ebele mama Eliane soko oke na Kinshasa mama olingi mwasi ya Kinshasa mama atoke na ona ndenge aventure okokangama ata oke na ndenge osalaka aventure mama okokangama oyebi mponi okokangama abi papa na yebi te loba abi okokangama mpona tango bokozala na ye na kati ya lieu sacré mama akobeta biloko ya pauvre père okozwa biloko ya pauvre père mama ye aboya te aza wana 24/24 il suffit kaka yo il suffit amona kaka tali yango kaka boye tango miso ekoyi wana mo kaka te papa aza na nzala ye wana mitandi
isi fait atalaka ke papa aza na nini abi mama balengelaka akolambela yo biloko akotyela yo mama ozovanda na yo na flat mokanisi oza na intercontinental mpo na nini mwasi akosomba mboto alambi aye nango atyeli yo wana bolie bomeli mwa molangi bosilisi bokoti ozoka mpenza vacances moko paisible bokoti mbetu bolali mama tango nyonso oza na yango besoin mama koloba teke oboye aza kaka kopesa sikoyo tango nga nakie Kinshasa na goûter mama tango nga na goûter mama nalobi soki nalingi na poto ekoyeba na noki ke nalingi na poto nakoma kokangala nga motema papa André alobeli nga vérité abi soki nalingi na poto ekoyeba na noki vome nasala nini na Kinshasa mama nakendaka na ndenge ya komeka kaka nameka kaka ndenge ezalaka nakomi Kongo nayebisi kaka petit moke totambola kaka ndenge kaka batambolaka nakie kozwa mwasi mama nayebisi yo mpona koboya ye eza pasi oka pasi mpona nini nyonso koloba ezaka oui amen oui amen oui amen siko soko otali nde moto aza koservir yo azomona kimobali na yo ntango ozolata azobongisa yo moko la chemise aza kopesa yo mwa babizu abongisi yo sapatu na yo apangusi yango olati mama nayebisi yo ose sentir mpenza ke naza mobali omoni mpenza ke naza mobali mpo mobali nyonso alingaka mwasi asa nini mwasi alengela ye alors basi ya Kinshasa basi bacomprenant bayebi ke basi ya poto basalaka mingi bakoma na négligence na nini na mibali soki asazwi mutu ndenge wana akokosala nini akokangama na ye akangami na ye alakisi ye mpenza dagi ga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  soki mbete kobuka na ye bukana nango bakoli hotel bakosala nini bakochange mbeto basi bayebaki basi ya poto balingaka penza kopesa mibali nzoto te bolimbisanga toloba na éducation soni ezaka te nga na nanga mongala boyebiki nga na mongala biso bangala toka biso na soni te biso bangala tozaka na soni te soki omoni ke awa obimika na malembe kotala te so omoni makambo ezo concerne te obiminoka na malembe ozape kotala te to mpe koyoka te po awa préparer nous pour le mariage toza ko préparer makambo nyonso eza kaka kolamba na cuisine te eza pe makambo ya lieu sacré koyeba ndenge nini bazalelaka kuna mpo bilei wana yango nde evandisaka libala okoki kolamba bilei yo ya nzungu na cuisine olambi mutu alie me ntango okokoma kuna na lieu sacré ozokoka kobalola malamu te mutu akoba ye kaka tondisa mutu motema tondisa ye libumu tondisa ye nzoto biloko wana ezokende de père kotondisa motema elakisi ke bizaleli kotondisa motema ya mobali elakisi ke bizaleli malamu osula na bizaleli malamu oza mwasi ofingaka mobali te oza mwasi otombokelaka mobali te oza mwasi ya limemia oza mwasi ya kimia yango nde na bakotondisa motema kotondisa pe nzoto ezali daga odagi soki pe na 4 heures pe olobi ngai yeyo papa je suis là pour toi soki pe heure moko boata na 11h pe ye papa naza wana yango nabenga kotondisa nzoto ntango mpo ozodagadaga kozala pe ebembe te oke na gauche oke na droite ozongi na rond point oke na gauche oke na droite ozongi na rond point yango nde esalaka ema yango nde esalaka libala esala nini evanda eza kaka biloko ya cuisine te soki kutu na cuisine oza kofute kuna oza penza oke oganye kaka papa nayebisi ngai papa André ke tala ngai kana ngai yango wana mwasi apona mosala ya butu soki ye nde alingi c'est bon soki eza ye ta koma kokomande nga kodirige nga na lieu sacré loba ye alinga ebongo siko mama eliani tutango tokoma na période malili eza boye mama nayebi ke mwasi nanga na periode ya malili nde pa enga na ye mpenza tokabwanaka na ndenge nini ye mpenza aza na mosala soki mpe nake kolinga femme sel awa akotingama ngai mpo atingama ngai te awa naza kobima fidèle infidélité na nga wapi na Kinshasa infidélité na nga na Kinshasa basi wana basi bayeba bizaleli ya basi ya poto ngabi papa basi ya poto tosala bimama ta bosalaka mingi il faut qu'on s'organiser yango naza kotalisa bino bandeko na nga basi bamama oyo boza kotala ngai bamama toza koloba soki mutu na yo nano akei te luka osimba ye malamu mama banani balelaka mabala yango kaka biso basi ti
kaka biso basi nde tolelaka mobali akozala na 50 ans il s'en fout hein oyo libala oyo bien nini aza na ye kuna te ata aza na 50 aza na ye kuna te mais mwasi nazomona ba jeune fille babengaka nga aoka age nini 28 ans maman tu n'as pas quelqu'un 28 ans ozoluka quelqu'un oui maman je suis dans les besoins age nini 32 ans neti boye soki omoni oza na mutu te obengi ngai soki oza mwasi benganga oya mpe mobali benganga pesanga numero ya telefone nakutanisi bino bosala nini bolingani na bino soki bokobalana bobalani na bino fo bozala bacélibataire nayebi te kotika mwasi no na ndako oya koto oya koluka nalobi bongo te zala célibataire mpe na kotala mpe identité na oke oza vraiment célibataire nakutanisi bino nasali bino connaissance conseil na bamama tosorganize zala organize mama zala penza organize mama zala na mwa 2 jours 3 jours moko boye ya repos okoka korépondre na babesoin ya mobali na yo na kati ya ndako papa André ayebisinga mama nakosa yo te nga nasi nazwa ya ngai nazwa marque déposé na nga mama nakosa yo te nazwa koloba eloko etinda nga na bima libanda mama na bana moto atinda nga na bima libanda mama na bana ntango akendaka mosala ya butu pa mama ntango nga natikalaka nga mpe natikali kaka na whatsapp na ngai ete mama ta na whatsapp makambo elekaka nango bien essentiel kozala concentré ngabi bauwa abi wi mama nitu ata na whatsapp elekaka nango malamu ntango so omoni mutu na yo alakisi yo amitandi ndenge mwana matusa mwana mitandaki wana mama mesili nango soki asa mitandi kaka ndenge mwana matusa mola mitandaki wana mama nitu esili po tosi toyebana deja esili mama makambo pe alors eyaka kokoma moma toye kokoma na moma oyo ke mama na bana amoni ke nga mpe nasenga lesu te natikaka so ake mosala na ye nga mpe so natikali na melisi oyo mpoma eza pembeni te namela nanu mai amele mai abi nasengaka su mama na bana te pourquoi nasengaka su mama na bana te nakoma kozela ka mama na bana asala nini asengi nga malamu nakopesa ye asengi te problème eza te mais ntango mama na bana azokende mosala bomoni place nini bamari de nuit bazokota na bafemme de nuit bazokota na bomoi ya bato yango wana soki mama na bana ke mosala nga ntango natikalaka whatsapp oyo mundela facilita biso makambo nakozwa kaka whatsapp na nga na tie nabengi marque déposé na ngai to dagi matuza mambo esilaka te esili nango esilaka te esili ntango mama bana nga kutu kimia ti azoya na ye komatala mbeta mpe nga mokongo mpo ya uti koluka mbongo nga mpe naza kuna te makambo na nga nasilisaki na nga sikoyo mwasi ya ndenge wana soki lobi nalobi okuna oyoki ke nalongoli ye na Kinshasa na ye ne a na poto ozwi nga mutu mabe mama Elia niti osalaka makambo ya mabala talisa bamama makambo ya malamu na ya mabe talisa bango mikolo bozo ko criminer kaka mibali bandoki mibali boye mibali mais avant mibali tokende kosala makambo wana mama ezalaka na tina tokende aka bote ovanda moso na ndako malamu olamuki na ba 4 boyebi na 4h du matin tango pongi esilaka tango pongi esila na 4h du matin omeka boye mama te yo tikali bano banda kaka otikala kaka bo musise bandi kosala pasi mama musise bandi kosala musise ne matitina ner e bandi kosala pasi mais ye mama oyeba ke musise ne bazosala pasi bo ngande fona masse yango na sala yango massage po musise oyekita omona mama azana ye kuna te alors osala nini il faut que ndokoluka place babanda kosala yo massage ya musise na 4h du matin il faut luka ozana choix te oza nzete te oza mutu ava bo banda kaka oba papa baza mabe bino mokubo mitala nano kaba papa baza mabe mibali baza botala nano mabango eza kohuta wapi mama ni tu surtout yo saka musala ya mabala yo koyoka ka soni te pona kolakisa batu okoki koyoka ka soni te ngabi papa ngala mungala sifona loba makambo mapa na loba kape na betaka sete na yeko benda ba mama matoyi bande konanga ba mama oyo deuxième mama na bino aza koyebisa bino au père de libala na âge ya 45 ans po nani ya komona banduta wana nani ya komona misuni ba bourle oyo oza nango te mama
ata makasi eza te mama sala kaka mwa effort moto aza na nzala akowolela mpe kolia boye ntango okopesa biloko akolia mona tondi na ye mpe noki olali pongi mama ntango mosusu mpe mibali baza kokende mpo na foti sikoyo nde eloko ezaka bamama balingaka kondima foti na bango te biso basi tolingaka kondima te mabe na biso tolingaka kondima yango te soki toza na foti tolingaka kondima foti na biso te eza malamu te tondimaka mpe mabe na biso otali yo moko bi mabe ekotelaki nga wapi mabe ewuti wapi otali place mabe ewuti obongisi place mabe wana ewutaki bolingo na bino ezongi bien libala na bino ezongi bien na kimia libala yango oka mutu mosusu nasambelaka mpenza mobali akei yo sambelaka oui mais yesu masiya akokita te mpo akoyebisa yo ke yo fo lamba na cuisine yesu masiya akokita te mpo ayebisa yo ke mama mbeto eza mbeto ya libala oyo eza na mosala nango yesu akita te kaka nde mama eli anito azoloba boye ozoyoka to ozoyoka te ntango mosusu boza kopesa kaka yesu mosala ya pamba mosala oyo fo osala okomi kaka nzambe akita kaka ata likambo na ngai nzambe akita kaka ata likambo na ngai olie nzambe atala ata babeli bana ne baza kobela olie nzambe azwa soin ya baorphelin yo libala oyo okoki kobongisa olingi kobongisa te ozolinga nzambe ya kobongisela sikoyo natuni bamama na 4h du matin so mosisi etelemi wana eza makambo etali yesu masiya to etali yo mwasi ya libala nani efa bongisa place wana yesu to mwasi ya libala bobatela ye bamama yango koma baso mobali akoki okomi kolelalela bazwinga mobali bapriska baza talebele en attente boyebaki bapriska moni priska sapato aleti eza ya ye te lokolo ya sabata eza ya ye te sapato ekosala priska pasi priska binga na tingami awa aksa olangi mama boya libala deuxième bureau aksa nimi avanda ata deuxième bureau mpo na nini mpo alukaki sapato aluki sapato pointure na ye ezozwama te azwi pointure oyo eza moki ezosala epasi abi te na kolatalata ngo kaka ekosala nini ekofungwama bamama na banzi boyoki makambo na lobi papa Andra alobi ya bima libanda pona mwasi na ye mosalaka ya butu alinga kopesa ye nzoto te alinga koservi ye makambo te ki mwasi na mobali te yango etinda bima libanda mama faut ko revoir calendrier faut revoir semaine na yo il faut tala makambo na yo boyebake mwasi na bato babalanaka bazaka pona olambe ya mobali pondu te jese yo chikuta opesa ya lia te musala munene eza na kati ya lie sacré esika bato bazalaka mibale moto ya misato azalaka te yango nde ezalaka musala ya munene nasala nanga moto te na mokili nzambe apesa moto na moto bote na ye okomona mwasi mosu elongi komplike otali mobali omituni mobali akangama ne poani mwasi nasala miyebaki nga naza nange elongi komplike loko elongi nange eza komplike boye nasi nazwi mobali oyo na place na kokangela ye awa po asala nini akende gauche droite te soki mobali alingi abouge ayebi kaka ndenge nini alielaka wana bi olena kende lukelongi kitoko atianga bamerde tika navanda na elongi komplike bolimbisi mpo nasala motu te me babote nayebi ke bote eza relative motu na motu aza na babote me nalobi kaka mpo elobama mpe bandakala elobamaka nango mpe bandakala nazanga mpe motu ya liboso te basi ya bilongi mabe bandeko mosala se kobotolaka mibali ya baninga boyoka yango te luambo moto ayemba basi ya bilongi migugu bandeko mosala se kolinga mibali ya baninga ngamu nalobi yango te donc elobama bandaka na boyo olobaki bo po bino bo deformaka makambo naza kopesa baexemple oyo ezali na se ya moya oyo aza mato ya koyoka ayoka ngai zongisaka émission oyo po obatela libala na yo ovandi ozongisi émission oyo ovandi ozongisi émission oyo ovandi ozongisi po batela libala. Bible lobi, une femme sage bâtit sa maison, une femme insensée la renverse par ses propres mains. Pona lelo to suki wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki. Tatanzama kalu sakumuna. Nzamba nbeshinen bana betu bons. Bye bye.